Et là, tozali kosala ezali kosenga na bureau oyo Assemblée nationale na bureau d'âge bameka kozongela ba procédure oyo bango basalaki bazongela procédure balanda oyo cour constitutionnelle alobaki ke député akoki kozala indépendant ye moko akoki kosala décision na ye. Donc tosali te mokanda wana totindi yango mpe na cour constitutionnelle oyo apesaki décision wana arrêt na ye totindi yango mpe na conseil d'état. Ezali makambo ya bonne volonté oyo président ya assemblée il faut amona ndenge nini akoki kosala comme ça na avenir assemblée nationale bainstabilité ezala mosusu te ezala teke bato bazali kobunda to basiliki to élection ezalaki nango malamu te. Donc ezosenga bato nyonso bazala esika moko po babunda esika moko bazala na boboto na bokimia. Donc makambo nyonso mibeko nyonso balanda yango esika moko oyo nde tozali koloba yango. Kasi soki bapesi bino réponse malamu te bosala ndeni oyo akosala ezali te tokoyebisa kaka population yango botala ndenge nini makambo ezali kokende mpo bakonzi na biso ezali population bango bamona ke procédure oyo nzela oyo balandelaki yango ezali malamu te pe population aza mayele akomona te ye moko ayebi ke awa bato babandi kokendela biso mabe comme ça bango bayiba ndenge nini ke awa bakonzi na biso babandi kosala mobulu wana nde bakoyeba kaka. Et puis on s'arrête là pour tozala makambo nyonso kosala te parce que makambo ya bajustice bakoki koréglementer makambo wana te. Makambo oyo eutaka na assemblée nationale ezali baacte oyo babengaka yango acte d'assemblée oyo basali bazwi eza acte d'assemblée. Donc cour constitutionnelle akoki koatake yango te na conseil d'état akoki koatake yango te. Donc ezali kaka président nde afacilité ayebisa bakongolais ke makambo oyo ezosenga tozwa yango na malembe tozwa yango na kimia na boboto comme ça mobulu ezala lisusu na mboka te. Yo ozo postuler pour na poste nini ozozela poste nini? Nga nalingai nazalaki candidat na poste ya deuxième vice-président mais sikoyo lokola biskombo na ngai te bon napemi na nga kaka wana na fandi katelo wakosala. Mais lingomba na bino esebimis etindaki mutu no yo lingombo etindi yo te? Oui, batindaki mutu na poste oyo babengi yango kestir oyo etali makambo ya bongo poste ya deuxième vice-président ezalaki nango pamba mutu azalaki te ezalaki mpona yango nde biso toye kokota wana mpona kozala bakandidat. Est-ce que ça mbeba te par exemple bino nyonso votaki bolongolaki Kabund bon bolobaki aza incompétent na makambo wana sikoyo eloko nini esaliki bolobaki akomi compétent mpo azonga na poste wana par exemple? Bon, balongolaki ye po bato basalaki vote balobaki bamondaki ke fale kolongola ye lelo ke eloko azongi lisusu candidat eza badepute nde bakotala soki bamoni ke ye akoki te bakopona ye te soki bamoni ke ye akoki bakopona ye ezali droit na ye atake député mpona loi na biso na règlement na biso ezali na article ata moko te oyo epikisi mutu oyo balongolaki ye azonga lisusu te. Donc ye aza na droit na ye ya kozonga mais tout simplement eza badepute nde bakojuge soki bapona ye to bapona ye te. Donc wana totiki yango na makambo ya plénière.